ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour commissaire ngwelo ko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 peut à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix à commissi yango très abordable, billet nyon soza ko kita, au voyager partout n'étendit nyon soit RDC, tin na Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour à tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyage dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya mapata. Bisika nyonso bozwami balandi ya journal ya peuple pona peuple info lingala mbote na bino to fongolongo pona kobisa bino ke Assemblée nationale ba fongola ki plénière na bango mokola jeudi 1er octobre na bokambami ya président Christophe Mboso bolanda ba détail nango epa ya héritier Mapinde. Na plénière ya jeudi 30 novembre et kambamaki na président Christophe Mboso Nkodiampwanga ezalaki occasion pour na honorable député bayeba na ko projet pour na 9e fois état d'urgence na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri bosimba ke ministre d'état ya makambo etali justice Marie-Rose Mutombo Kese ye ayaki pour na kotalisa bien fondé ya ko projet état d'urgence na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu azwaki maloba pour na expliquer ba avancée significative oyo ezali enregistré na ba province oyo pe ba prouesse ba FRDC bazali ko sala pour na ko mettre fin na ba groupes armés nyonso bazali ko ningisa population selon article 144 alinéa 3 ya constitution et ezali ko talisa ba modalité ndenge nini état d'urgence et koki kozara projet boye ministre Rose Mutombo Kese a pesaki ba explication nyonso polele et loko nini gouvernement azali kozela na sima ya prorogation oyo Nangambu ya ba honorable député sur 279 bazalaki 275 mobimba ba votaki pour na ko projet état de siège na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri na mbala moko nyonso elekaki na ndenge ya malamu ministre ya makambo etali justice Marie-Rose Mutombo Kese asepelaki makasi pe président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodiampwanga azwaki maloba pour na ko remercier ba honorable député na ndenge ba projet état de siège pour na 9e fois deuxième lecture et ko salema na ngambu ya Sénat Bosimba ke kaka na plénière ya jeudi 30 novembre Christophe Mboso Nkodiampwanga a pesaki délai ya suka ya 72 heures et pas ya ba confession religieuse pe ba différentes composantes nyonso oyo bazali concerné pour na ko déposer ba liste na bango ya ba membre oyo ba kozala na bureau ya commission électorale nationale indépendante pour na likambo etali processus ya désignation ya ba animateur et yeba na kosalema na ndenge ya malamu nyonso elekaki na plénière ya jeudi 30 septembre. Totika la bonne l'Assemblée nationale pour na resabino que ministre ya petentik qui basa maliba a ko répondre les sous les lotés a ko ya bongo mercredi oyo ezali ko ya pona dossier ram o ezali kuna na Assemblée nationale Mika Bustoto alobeli yango. Après kozoba yana bibotu ya ba question oyo ba sopela ki epa ya ba député national lokola mbula ye na ba kake na masolo ya ba ram na plénière wele kaki mokolo mercredi 29 septembre ministre PTNTIC mwana mboka Augustin Kibasa Maliba esengelaki azonga na plénière ya vendredi 1er octobre pour na répondre na préoccupation ba élit du peuple toyebi pété soki moto ya ba kake ya ba question etali taxe ram
nde epesi kizungu trouble po ya lisusu sima ya 48 heures te ye moko akomelaki bureau ya Assemblée nationale pour na solliciter report ya plénière oyo pe asignalaki que akozala absent nzoka na ngambo ya badepute esi balelelaki ye minu bazalaki kozela ye na bibotu ya bitumba te kasi bibotu ya bacontradiction po ebele ya badepute batelemeli taxe ram wana balobi eza escroquerie monene côté population kutu koloba te po esi balemba yango batu bakoma kaka atie mwa crédit na ye ya mawa ya mwa 500 to pe ya mwa 1000 francs po abengela mbala moko rama bendi yango asotele yango alie yango mbala moko neti lion aza na nzala kosa batu bazotikala yolela otia mwa 20 unité balie otia 500 fois badundi epa ya ram population aboyi ram na motema nyonso balobi kutu soki ram azalaki mutu alingaki azwa expulsion moko ezanga forme veut dire ya désordre kosakana te azonga epa ya wuta kasi bosimbake na ngambu na ye honorable Claude Misare initiateur ya question orale avec débat alobi soki ministre apete Ntiki Basa Maliba aye ko répondre na préoccupation beli ya peuple te amitungisa na ekutu te po akozala vize mbala moko na motion ya défiance oyo ekomi système ya mokolo moko akolela wa tozela totala nanu mikolo eza koya po ministre apete Ntiki alobi akozonga mokolo ya mercredi le 6 octobre prochain toyebi te ekosuka ndenge nini kasi badepute balobi bibotu nde eza kozela ye. Ouverture ya session ya septembre na ba assemblée provinciale ya République démocratique du Congo et salamaki bongo jeudi 30 septembre assemblée provinciale ya Kinshasa bango pe basalaki ya bango ndenge landa makaka na traduction héritier mapinde mi pe domi bendelo. Ouverture solennelle et salemaki na assemblée provinciale nyonso ya République démocratique du Congo ezalaki pendenge moko na ville ya Kinshasa na bokambemi ya Godempo Kadima oyo azali président ya APK ye azwaki maloba pona kotalisa ndenge nini misala esaretaki pona session euti kosila ezalaki bongo na mois de juin pona ko permettre ba honorable députés provinciaux ba yeba na kozala na santé malamu a préserver que santé na bango par rapport ya épidémie ya COVID-19 ndenge eningisaki natina wana misala ya plénière ezalaki suspendu kasi bango na niveau ya bureau bakobaki misala basalaki pe makambo ebele honorable président Godempoi atalisaki ba avancer oyo nyonso esalemi pe ba membre ya commission ya ndenge na ndenge bakotaki na misala pona ko travailler enfin que résultat eye bana kobima na ndenge moko ya malamu pona session oyo ya septembre ezali session moko budgétaire honorable Godempoi Kadima atalisaki ke bazali kozela projet ya loi ya finance oyo ekouta na ngambu ya gouvernement provincial na bokambemi ya gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka bayeba na ko déposer yango na ngonga malamu enfin que ville ya Kinshasa ezala doté na budget moko ya malonga pona exercice 2022 pe asengaki na ba honorable députés provinciaux baya na ba rapport na bango ya ba vacances pona kotalisa ba makambo ebele to a difficulté oyo ezali na ba différentes circonscriptions électorales na bango nyonse bande kitoko pe sika kitoko Godempoi Kadima aswetaki boye ibolamu na ba honorable député nyonso par rapport ya mosala ndenge ekosalema ba renforcer pe contrôle parlementaire ba sala nyonso de façon que ba kinois ba mona résultat moko ya kitoko na ngambu ya gouvernement provincial na bango. Tokoba kaka na assemblée provinciale pour na sabino que na suka ya cérémonie solennelle ya assemblée provinciale ba député ya Kinshasa balobaki na micro ya Domi Bendelo. Na kita ya lelo oyo ezalaki ouverture ya session ya septembre 2021 session ya septembre ebiangami ezali session moko ekozala session budgétaire. Étant donné que tozali pena ba edi oyo ezali ya réglementation ya taxi moto na ville ya Kinshasa ngai en tant que rapporteur ya commission ya PAJ to retraité yango pour que to réglementer secteur ya transport parce que koko so ezali mingi session na biso eiti kofongama na mokolo ya lelo oyo le 30 septembre 2021. Je crois que misale kozala makasi pour que ba kinoise et kinois ba sepela na biso en tant que balobili na bango na niveau ya assemblée provinciale à Kinshasa. Tokobeta maboko to ali awa so na bilo kuta bino wa pandisi yango boko ndotala bosunga biso bozoka caméra na bino ta bato ba ko kombo bomba ni otali tende nga kombi aboki yango na terrasse. Tokobeta maboko te toko bomengumba kisasa toko sa biloko babengaka ba action d'éclat
batonga mboka na action d'état te babite bako ya sima batongi yango na fond secret de recherche mbongo bato ya bureau na kambo soko sikoyo epai na biso moko basambe place kisasa pole ezali te donc ndosenga pole epai bato bakokamba kisasa na gouvernement provincial na kambo koyoka yango wana mpe nayoki baterme ya sika epai ya président ya bureau asambe provincial débudgétisation kaka sa finance publique te so nalobi yango na kotola ngaki yo oza kelasi moke kasi débudgétisation wana nga nayebi yango te. To changer chapitre pour nous Sabino que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, président qui jeudi 30 septembre 2021 à limité 14e rue, cérémonie d'inauguration et à nouvelle usine moderne de torréfaction de café de l'Office national de produits agricoles du Congo. On appelle Namukuse Boza détail nango. Premier ministre a président qui n'a limité 14e rue, cérémonie et inauguration, il y a usine, il y a sika, il y a café, il y a Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC na Mukuse, usine Oyo, et Zouami na fonds propre, il y a ONAPAC, et ça na valeur, il y a 3640 €, na partenariat public-privé, gagnant-gagnant, et l'ongona congolaise du commerce et des investissements. Oyo eko permettre ko relancer consommation locale ya café na RDC. Chef ya gouvernement a remercié Kinanu, ba Jean pe ba cadre ya ONAPAC ndenge ba yamba kiye pe a félicité ki bango lisusu na musala malamu oyo bazali ko sala pe alobaki moment oyo ezali symbolique oyo ezo talisa que espoir eza na Congo parce que ba tikala kitango molai ya kotelema sans kolemba pona yango premier ministre asengi babeta maboko na wana Jean-Michel Sama Lukonde production oyo eza ya 12 000 tonnes pe lisusu PCA alobi eza deuxième poumon économique na RDC boyende chef de l'état alingaka ba projet ya malamu chef ya gouvernement alobi ke na RDC to bandaka koyoka ke café etekama makasi kasi lelo RDC azongeli esika na ye pe akoteka café na ye moko à travers le monde entier. Bosimbake na programme ezalaki prévu que premier ministre azwa maloba kasi ndenge azalaki touché na maloba ya PCA par rapport ya ba difficulté ya ba agent ya ONAPAC ndenge moko en tant que gouvernement a prometaki bango ke ako s'impliquer et sengeli bosimbake cérémonie oyo et se déroulaki na présence ya ministre ya agriculture ba membre ebele ya gouvernement quelques membres ya cabinet ya premier ministre madame la présidente ya conseil d'administration ya ONAPAC père représentant ya société Kokol. Toko bakara masole tali primature pour nous Sabino que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde kaka jeudi wana président qui réunion moko na hôtel du gouvernement ouverture ya ba travaux ya troisième session ya dialogue politique entre RDC na ba pays membres ya Union européenne Nadina Sona héritier Mapindemi adopté. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salaki jeudi 30 septembre na hôtel du gouvernement ouverture ya ba travaux ya troisième session ya dialogue politique entre RDC na ba pays membres ya Union européenne et zalaki na présence ya président Assemblée nationale représentant ya Union africaine ba membre ya gouvernement congolais ba ambassadeur ba chef ya mission diplomatique ya ba pays membres ya Union européenne pe ba expert ya ndenge na ndenge misale ya dialogue yango ekozala na 3 dimensions kati na yango dimension gouvernante politique économique pe sécuritaire dimension environnement pe gestion ya ba ressources minières pe non minières pe dimension de développement humain na discours na ye premier ministre akumisaki ba effort ya président de la république na normalisation ya vie politique na RDC avant ya koloba que ouverture ya troisième session oyo ezali pe occasion pour na kokumisa ba effort ya chef de l'état depuis akoma na tête ya Union africaine pour na premier ministre ba effort oyo et ko renforcer partenariat à travers ba projet et investissement na ba différents acteurs na vie nationale premier ministre a souhaité que ba échange oyo avec ma partenaire Tambouma na République démocratique du Congo. Premier ministre asukisi maloba na ye na kosenga ba investisseurs ya ba pays membres ya Union européenne ba ya na RDC.
Na baso mususu esengeli boyeba ke inspection générale de finances IGF na mukuse babengisi gouverneur ya ville province ya Kinshasa na ministre ya finance na ye pe na conseiller ya finance pour na motif nini bolanda na commentaire na héritier Mapindimi. Nasima ya contrôle et salemaki mikolo eleki na niveau ya gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa mingi penza na hôtel de ville et pa wapi Gentini Ngobila Mbaka azali ko kamba masolo bosimba ka inspection générale ya finance oyo ezali ko kamba na chef de service Gilles Alingeti bango ba convoqué gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka akozala ye mokote akozala accompagné na ministre provincial na ya finance pe ya conseiller financier na ye bango ba bengami na séance de travail na inspection générale ya finance po na koyoka eloko nini ba bengeli bango ba kosigner ba procès verbaux selon information ndenge ebimi ba kotalisa ndenge mosala esalemaki pe ba ko présenter bango rapport ya contrôle oyo IGF asalaki na hôtel de ville ya Kinshasa boye discussion ekozala autour ya rapport oyo bongo na sima inspection générale ya finance a coupé sa position na ye par rapport ya contrôle oyo esalemaki na hôtel de ville ya Kinshasa po na kotalisa soki eloko ya mabetu ya malamu esalemaki bongo na sima soki ba dossier mabe emonani IGF apesaka rapport ndenge apesaka ekobima nyonso na polele tokoyeba eloko nini IGF a constaté na hôtel de ville ya Kinshasa topé na gouvernement provincial ya Kinshasa ndenge makambo ezali kotambola en attendant bato nyonso ba retenir ba souffle po na koyeba eloko nini IGF abengisi Gentini na bandeko naye. Président ya parti congolais socio-démocrate Ndeko Basile Olongo Pongo akendaki bongo na ville ya Lodja na province ya Sankuru epai wapi bayambaki kitoko na elengi na population. Héritier Mapindemi apesi bino ba précision. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo akitaki na ville ya Lodja mingi penza na province ya Sankuru epai wapi ayamba maki na ndenge ya kosakana te botala bino moko marée humaine oyo bayaki à partir ya aéroport ya Lodja pona koyamba moko na bango Ndeko Basile Olongo honorable Basile Olongo oyo azongi lisusu na ville ya Lodja après kozala kuna mikolo eleki tango azalaka vice ministre intérieur population atondisama ki ne sengo na ndenge ya kosakana te etuluku oyo ekamwisaki batu boyo kandenge bazali koyemba Nambala moko bazwaki honorable Basile Olongo à partir ya aéroport ba veni minene nyonso na ville ya Lodja etondaki na batu ba memie na Chipoiti esika ba komisaki ye pona kopesa discours na ye eloko nini honorable Basile Olongo abombelaki population ya Lodja boyoka ye. Nous sommes venus voir pour regarder aussi l'état de ces salles de classe, voir dans quelles conditions les enfants étudient. Donc ce qu'il y a ici, qu'on voit les salles de classe et qu'on voit comment on peut faire. C'était la dotation d'école, c'était la dotation de l'honorable Charles Pongo. Vraiment nous remercions l'honorable pour ses pas et honorable Charles Pongo, député provincial de Lodja. Moi personnellement je vous remercie. Bwina sima kopesa mwa message epai ya population ya Lodja batondisama ki ne sengo na ndenge ya kosakana te asukaki wana te alekaki pe na école moko epe sombolo ndaki de banda soko epai wapi ayaki kotala eta ya école oyo honorable Basile Olongo atambolaki po na kosala constat asololaki na corps enseignant azwaki ba doléance na bango pe aprometaki akosala quelque chose po na école oyo et former batu ya ndenge na ndenge kasi mingi bazonga kate pona koyeba etana yango lelo honorable Basile Olongo asepeli alobi akozanga te kosala quelque chose à partir ya ba doléance oyo azwi. Bosimba que séjour ya honorable Basile Olongo Pongo na ville ya Lodja ezalaki séjour moko riche en couleur bana ya Lodja bakamwaki pambate apesaki bango explication ya ndenge na ndenge ayokaki ba doléance na bango bamimoni penzake molobeli na bango na ville ya Kinshasa ata bango kuna te bavotaye kasi lusu na ye eza na Lodja na province ya Sankuru pambate azali pe mutu ya kuna esengo ezalaki makasi ndenge bino moko bomuni.
toleka bon la fait des sociétés pour le sabino que mbula oyebeta qui jeudi 30 septembre na ville ya Kinshasa et sala qui souka na débordement na boulevard na triomphal mituka kutu et koka ki koleka te za ki penza makasi ndenge kaka bozali ko mon héritier mapinde mi pe Michael Bwistoto asai bino commentaire o soki bayebisi yo ke awa toza na rivière Bolombo na Équateur ndimela ngai kokotia tembe soko mokete nzoka ezali plutôt na cœur ya capitale ya RDC Kinshasa précisément na boulevard triomphal et komaki libaku makasi pona bashege ndenge kaka boza komona baza kosokola na esprit ya piscine tala kuna beti nzoplo et souci ya piscine sila na débordement ya mai oyo mais keba na nzoplo oya kopesa bizu na ligoro do pamba kote oyo mituka nyonso esi edindi emeli mai kote ya kotia lokolo eza te ebongo baparcele oyo penepene mai ekoteli bango ntina kati ya bachambre ya boye toyebi te soki misusu kutu balalaki na bakiti kwala to mpe likolo ya batole ya ndako po degré ya débordement ya mai oyo ezalaki nde véritable cauchemar mpo na bato misusu ntango yo oza kobeta bangozi na pongishe yo kuna ba misusu baza kolela situation oyo etalisi penza que urbanisation na ville ya Kinshasa il faut batela yango bien lisusu pona ba débordement et commander to na ville ya Kinshasa surtout na période ya bambula boye sima nango ba dégâts ezangaka te papa ministre wario ya urbanisme tala mosala na yo rivière Lopori na cité et silisi ba chèque complexe ya piscine ya Pullman Hotel yoka banzoplo. Compagnie africaine d'aviation CA attié ba prix à kitoko na Airbus A320 pe Airbus A330 pour na ko permettre mutu nyonso à voyager na ba conditions à kitoko bisika nyonso bolingi Michael Bwistoto apesi no ba détail na yango. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix à commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita au voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond prix à billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager on peut femme d'affaires commerçant politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafouni ba prix et commis très abordable. CA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine. Na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et commanda kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Esika ya kozoba sapatu ya kitoko makasi malgré bambula oyo kolata mokoto ya kanope kobeba te le kabongo na 7e rue Lumete epa ya Papa Griffe igantingi pe héritier mapindemi. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika ezaka kase moko na place commerciale na 7e rue Limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko Para musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère
boulot ya Jimmy Winston nabeti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza mboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pene ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturke ezala mawa trop même na ya bawara mais souci ezali population alata vrai mais baautorité mboka bazo comprendre te ezosala souci ya trop. Imaginez bino moko tala neti babiloko oyo nalati awa mundela auta na mboka na ye aye asombi ake nango mais na mboka na biso bato bazosomba ebele mais ezokoka kolatisa population nyonso tute donc nasengi na bakonza mboka président de la république premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griffe sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo ozala bien soki bokosoutenir population congolaise alataka eloko ya bien ezali boye bandeko nyonso bokende mosika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griffe azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli boprofite na yango na baprix moko abordable hors de toute concurrence baprix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état. Pona oza na santé ya kitoko pe mwana yo potopoto eza se moko Protivap Stéphane Skande Nathalie Kaila. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Énergie, vitamine, minéraux, protéines, son a Diaming. Diaming est l'émine à Congo. Diaming est l'émine à Quatere. Diaming est l'émine à Bandung. Diaming est l'émine à Kaseka. Diaming est la Congo, c'est Diaming est mama. Nadia, Kobotele, na banka ninyo. Diaming ezali. Molingo changer bouillie. Ou changer te. Banana bisuna Diaming. Pas mesana. Diaming, lia otonda. Na sport bosimba ke pona o etali championnat ya Ligue nationale de football 27e édition ya Linafoot ba report ya ba match zo salama tango nyonso surtout na ba équipe oyo za na kati ya capitale ya Kinshasa po ete indisponibilité ya ba stade bozo ba réflexion oyo na héritier Mapindemi. Pen championnat ya Ligue nationale de football et outi kobanda ba report ya ndenge na ndenge et commis déjà enregistré bosimba ke derby munene elingai ko beta na ville ya Lubumbashi mokolo ya jeudi 30 septembre entre tout puissant Mazembe na Saint-Éloi Lupopo kasi yango ezalaki reporté na dernière minute zokande tout puissant Mazembe na Saint-Éloi Lupopo ba bandaki ko s'apprêter pour na ko kita déjà na stade même ba fanatique ba se préparaki déjà na mbala moko maire ya ville ya Lubumbashi a annoncé report oyo sans toutefois couper sa précision et belé à l'obi kaka pour na ba question sécuritaire ville ya Lubumbashi à réunir ba conditions nyo sauté report oyo et provoqua ki ba réaction ya ndenge na ndenge na ngambu ya tout puissant Mazembe ba monique maire ya ville azib instruction ko na gouverneur ya Okatanga oyo azali président ya Saint-Éloi Lupopo Lupopo na ngambo na ye a réagir pour na komona report oyo mabe zokande à part wana derby mususu elingaki betama na ville ya Kinshasa entre AS Club na équipe ya AS Maniema Union kasi yango ezalaki pe reporté suite na manque ya terrain bosimba ke Ligue nationale ya football asengaki na ministre ya sport Serge Konde ba autoriser bango ba betisa ba match minene na stade de martyrs de la Pentecôte nzokande ba match mususu ezali
bazali ko beta na centre technique courant en pauvre ya Fekofa. Kasi ministre a répondaki bango négativement na tina wana ba match ebele ya avec club ou na ville ya Kinshasa et kozala reporter voire même ya DSMP topé ya FC Renaissance du Congo. Alors que Ligue 1 bazali na 20 équipes ezali kosenga calendrier ezala respecté pour na komona championnat oyo eko matina suka ba analyste sportif misusu bazali komitu na boni gouvernement ya RDC to Fekofa bazali kosenga na CAF pour ete ba Léopard ya RDC ba beta match na bango ya 3e journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 na stade de Martyrs. En même temps bazali koboya ba match ya championnat e betama ndenge nini CAF ako comprendre que misala esili topé e komi na suka pour na ko betisa ba match minene ya ba compétition ya minene lokole ya Léopard pe ya Interclub ya CAF oyo avec club na DSMP ba ko beta na mois d'octobre. Nyonso wana ezali ko benda mbutu déjà na niveau ya championnat ya Ligue nationale ya football surtout tali malamu esengela ki ba terrain nyonso e comme après pour na ko démarrer championnat kasi ba démarrer ba équipe mususu ezali ko beta mususu ezali ko beta te wana ekomi libaku. Merci Nabino Nyonso bozaki branché pour na kolanda journal peuple pour na peuple bokende pembangu na ba téléphone Nabino sur YouTube bokozwa biso Info Lingala officiel TV bokolanda susu ba information o pe na Émergence TV na sima ya caméra Igantingi na montage Fabrice Londombi supervision et Kumba Maka na Michael Bristo topé héritier Mapinde Mingana Bino tokuta mikolo o ezali koya avec le même plaisir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour a commissaire ngwelo ko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'ilité 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et commanda kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire qu'on voyage na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.